Balobi na Kabila na Félix Sekedi ba yebi makambo sala. Ba déjà comédie politique. Bon, MSU oye bangonde o ba sali pendant 19 ans, 20 ans, 18 ans des acquis comédie politique. Mais au président de la République a sali eza au peuple asengaki. RDC News. Basi balala. Merci chers internautes de partout dans le monde entier, c'est Ngoroba qui a posé Belé à Kolondabiso à travers votre chaîne Trace RDC News. Donc, ma chaîne OP Saramno d'informations à temps réel. Vous allez toujours scotcher, dynamiser, vous partager, vous commenter, puis vous s'abonner vraiment massivement à la carte Trace RDC News. Et se trouve toujours votre humble serviteur Alex Ngandoumouna Moulouba, le Benjamin de la presse, pour servir votre serviteur. Donc, Babi veut dire micro vraiment à Mona Moulouba et puis caméra pendant Beni Balikambi Lisu Yanzambe et Kitibongo na Bandalung on a parlement debout na base Bic Rouge parce que l'actualité nous oblige à parler de l'actualité. Lobi Mokonzambo Antoine Félix Tshisekedi Mona Chilombo Azalaki na discours au les Kanaki avec un pacte idéologie yango wana lelo tozaki sincère qui na base Bic Rouge parlement debout base IDPS na kati ya bandal pour na rezoa point de vue na bango sur ba discours nyonso oyo Mokonzambo kalekaki kolpesa mokolo ya lobi tikana pesa mbote nanga mingi na NL de luxe Noli Lupini balbi ser mora sera vraiment carré NL de luxe. Donc vraiment on est bloqué là. Blondine et Poutou, maman sociale, Kilo Londres, Paula Schengen, Beli Balikambi qui est derrière la caméra. Vous avez peine scotché. Donc, nous avons remarqué déjà dans la base Bic Rouge, Parlement de Bounaza, bon, on a 4 bandal. Tous les gens la propos et discours, il y a mon amboka Félix Nengele Kanakilobi. Bonjour papa Nanga. Bonjour ndeko journaliste. Bonne santé. Ouais, santé kimia calme ma casse. Olimo s'est présenté dans Batutu Bolanda. En fait, Singai Naza président mobilisateur à base Bic Rouge. Donc ce qui base Bic Rouge les autres éléments pour mobilisation ça vraiment ma casse. Donc Simba mina biso na équipe mobimba à base Bic Rouge. Toujours mobilisé dans combattre ma casse à IDPS. Voilà, combattre ma casse à IDPS, Mokonzambo ka Félix Tshisekedi Tshilombo Leka qui lobi asala qui discours avec impact idéologie. Ba point in oyo retena qui est essentiel pour nous. En tout cas, d'abord na soutenir discours à chef de l'État. En tout cas, na betelian vraiment maboko na bokelian ba faire rebelle. Mokonzambo ka déjà ayoka ekolela ya peuple congolais. Vous savez, peuple congolais bazwa kinzala na biso ba komisa ki na mutu et Mokonzambo ka aye alongoli nzala ba congolais na mutu azozongisa ngo na libumu. Alors na discours à chef de l'État na sepela mingi na discours na mot par mot. Donc ezala qui vraiment clair au biso peuple etolelaka d'abord coalition ana ekufa po ebotaki mwana lichombe yomo yebi mwana lichombe sokaza na famille donc asi sara mbongo kolia mbongo ti akomisa bino ba pauvre. Donc toyebisa Mokonzambo ka coalition ana ezala susute Mokonzambo ka yoka ki peuple et puis aboma ki coalition Mokonzambo ka alobi akotombola justice Mokonzambo ka azongisi le pouvoir ya peuple congolais donc dans tous les sens Mokonzambo ka vraiment na sepeli na nyonso alobaki donc naza kutu na point moko on a ko longola te po nyonso biso to lobaki que peuple on nous côté là on va poser comme membre IDPS tout état qui est congolais parce qu'il y a pas congolais musuba sepelté na discours wana. Non mais congolais wa sepelaté c'est kaza congolais était vraiment limbisanga inde na le bio a ko sepelaté aza congolais parce que nazo côté l'été pour naza membre IDPS. Non président de la République aza membre IDPS aza président pour na IDPS kate mais aza pour na peuple congolais. En tout cas est-ce que yo mona batino surtout ba sepela ki bazaki ka ba membre IDPS? Non. Tout le monde qui bat MLC, bat IDPS, bat tout le monde dans tous qui belé et non seulement même ba oyo bazaka na ba parti politique qui était ba sepela qui. Donc c'était comme ça en tout cas dans côté l'été pas ça mutunabiso IDPS mais as président de la République à lobaki o ba congolais bazana ngo beso. Abaki ba congolais bazana ngo beso mais Romon après Mokonzambo ka kosi sa discours na honorable la mère Mende pas les ka ki bongo na top Congo bazaki na débat na Pierre Kazadi, son abosente Peter Kazadi, pardon, na ndeko biso moko ya la muka Devos kombo échappé ngai. Devos kitoko voilà. Mais la mère Mende alobi
mokonzi mboka kozwa ba décision bongo te parce que consulter pe no bato FCCT ba o baza ba partenaire na ba décision to azui wana bieza violence ya loi. Mais bango balobaki ke wana za mokonzi te siko ba bengi su mokonzi mboka azui décision consulter bango tendeni. Mais invitation tamboli ba pesi bango invitation plusieurs fois bango ba préféraki ba yoka autorité morale na bango. Ok, mokonzi mboka azali, mokonzi mboka alobi, on n'a pas besoin ya koboma mboka, on n'a pas besoin ya soutenir un individu, mais on a besoin que mboka ait avancé. Tu sais, ndeko journaliste, oyebi Congo, ils ont échec ya ba pays nyonso. À cause de batu moko ba individu mo bakanga pouvoir bazo lukaka ko yiba po talaka. Mais mokonzi mboka alobi non, esili tango esili kisalume banda. Donc alobi faut que basika ko soutenir ba individu moko fo mboka etongama. Dango bande ko na biso même na kata FCC il y a des gens bayaki bakutana na chef de l'état, même na PPRD bakutana na chef de l'état bandeko bazana souci mboka etongama. Donc, FCC chef de l'État. Bon, la même ngai vraiment na landaka été parce que na monaka e alo ba makambo moko en tout cas limbisanga ndeko journaliste alo ba makambo moko oyo ke donc na yebite zo na benga onde ni mais yemo ka zo lo ba makambo mais na katsa mutema na yebi ke président de la République a la raison. Donc la même bon amesana ko lo bo yebi munoko lo ba mingi et gafaka yango bino bato bazi bo pesa kombo Tchakou vraiment Tchakou siko alobaka Tchakou alobaka sans sens en fait mais na yebi kende ko Lambert a ko rejoindre biso kala mingi te. Ah donc bino bozo sepela bato mususu pe ba rejoindre bino mais autant ou bozo kize bango basala ki mabe bongo soka yesu so koti susu ba makambo mabe o bino bozo telemela mokonzi mboka alobaki mutu nyonso to ko bongo la mutema akoyamba ye. Donc tia kuna zonga biso azongela biso donc c'est que abongoli motema et puis tozana pareil moko tozotala donc soko ye na tendance mabe na ba biloko moko mabe ya koyiba ya kofinga ya ko totali yo na pareil wana soki to moni ke yozana bizaleli wana tozongisi yo zonga sika bofinga sika boyibaka po tozasu na posa mboka ba yibite ba miyibi ba continuer ko renete na mboka. Donc c'est ça. La mère Mende Balabi et le relégana qui lobby discours à président Fachi et ça comédie politique. Et ça comédie politique, c'est-à-dire na Félix Tshisekedi na Kabila, baby baje bazo sala. Balobi na Kabila na Félix Tshisekedi baby makamba sala. Ba déjà comédie politique. Bon, MSU oye bangonde o basali pendant 19 ans, 20 ans, 18 ans, ndezaki comédie politique. Mais au président de la République a sali, ils ont au peuple à Sengaki. Donc, même Yomoronde, le journaliste, au président de la République à lobby, ils ont au peuple à Sengaki. Donc, Ndengeni la mère de Tchakou, a une comédie politique. Au Bangonde Basalaki pendant 18 ans, 19 ans, ils ont une comédie politique. Donc, nous avons lié. Voilà, président, pour nos carbonanayo. Message nous que lancer na ba Congolais tout parce que bandeko bazé belé pe fo balo. En tout cas, na pesi merci na ba Congolais nyonso ba soutenir chef de l'État, ba o ba kena okutana na chef de l'État ba pesi makanisi. En tout cas, ba tout nyonso tout na so na tangi ba kombo et kozala belé keleke belé. Mais tout Congolais a soutenir chef de l'État. To pesi merci beaucoup. Mingi alors tozo senga soutien ici là et continue toujours. Oyebi mokonzi mboka azana ba projet ebele. Azana ba projet belé donc il faut soutenir peuple congolais. Donc et puis to pesi merci na batunion surtout bazola la té batunion surtout parce que ndeko journaliste to bosana mo eloko moké. Oyebi que il y a des gens ba mata bangomba ti lelo bazobonde la pona mboko ya. Ah bon, et boyo mata te poani. No poza combattre fa mato bonde la mboka. Ngai ndeko moni ngabo na mataka makasi pe nazo mata nazo kita me bandeko wana batika likuna.
donc nga na mataka na kitaka na matina kitina eko kopesa ba info donc yangwana en tout cas merci na bande konyo surtout bazolanda biso oza base biki rouge tous en a besoin ya ba soutien na bino oza vraiment tous en a besoin de soutien tala bashi na biso to pona mukonza mboka je crois tant okene kuna au filmer ngwa donc en tout cas merci oyo soki boza na besoin na biso numéro na biso za 84 33 47 803 82 075 27 20 donc wana kokutana na biso moko na base Biki Rouge. Voilà, merci président Bandeko Bazebele, il faut que bazo maloba roloba. Un grand merci à toi mon vieux Kalawa Kajos babi mon vieux depuis France, motema ya maman et maman sociale Micheline Zitisa, motema Lambert Kitoko donc vous êtes tellement belle Eunice Isabella donc tu as vraiment la carte à base à Biki Rouge, discours à président le cas qui lobby avec impact pas idéologie on monte kiti bon vraiment na carte à base à Biki Rouge pour na royoka ba combattant. Réaction à combattre. Bonjour papa. Bonjour Nego. Bonne santé. Santé kimia nangolo nzambe pe na makasi ya Fati Beto. Voilà la makasi ya Fati Beto bazola no za la malamo se présenter. Ngai combattant Micho na moko ya président ya sous-commission parlement debout base Biki Rouge de tozawana. Dans la base Biki Rouge, président Fatia Salaki, discours Nelobé, les gars qui avec impact idéologique, tout le monde qui m'a Kambimba Bazaki, d'accord. Bah, point in Oyo, tant on a nagi discours au Kangaki Oyo, et marqué qu'on a discours à président. Bon, discours à président Lobeli presque Maramounios. À Banaïna sociale, il y a peuple congolais, l'amélioration du peuple congolais, puis avec chité dans ma grande décision. À bord du sous du parlement. Après, si les députés Moussou grâce Pengolo, il y a changer, le président Lobeli Mingi, changement de mentalité, il y a changer. Les députés ont changé, ils ont erré pour le gouvernement union sacrée. Mais ils ont s'entêter que non, la majorité, film brisali. Pour attirer moi brèche mouké. Moi, mon ateli bango wana, que on va resala moins résistance, en tout cas dissolution par les mains allées. Donc président Lobeli, Maramounios, ou sali sécurité en boka, à Kétari ma sécurité en boka, na minichone tozolo ba boye ba groupes armés, on a soldats qui coopérer kuna na minichoyo, les ali sous-souté, qui m'y koti kota ben. Président na voix bien, on toujours soutenir toujours boutou moy, toujours soutenir. Président déjà lobby, tozela Union sacrée, tu as dit que l'ordonnance wana noma informateur, ceux qui le bimité, tous là on a dit que le lobby rozangate pour président lobby dans un bref délai. Donc dans un bref délai, ordonnance robim. Voilà. On a couché dans un bref délai, ordonnance robima. Tu es informateur, mais bah monsieur le informateur ango, monsieur le beza bemba, monsieur le beza Moïse Katumbi, bon, tu es habité informateur aux anani pour à dégager majorité dans le parlement. Informateur azala wana ezali constitution ne pesi ligne wana donc nous président violer constitution te président zongi na kati ya constitution donc liboso ezalaki kibudiki siko tozongi pena na kati ya nzela constitution ezala kola nzela donc tozongi pena na nzela oyo bengi constitution oyo bato ya FCC balobela ko violer constitution te siko on est tozongi pena na voie ya constitution informateur ya koya a identifier majorité là aussi to identifier majorité ale gouvernement union sacrée ndekobima premier ministre ya Sigagoya Ilukamba akokende premier ministre Sigagoya pona union sacrée yango ndekoya ko sala social ya peuple congolais union sacrée donc c'est un peu ça. Voilà, après discours ya mokonza mboka tomonaki mona mboka la mère Mende baleka ki pe na top Congo pona rolobaka président Fachi fallait pas avoir décision bongo parce que na ba coalition nenga ba ndokutana bato kutana na bato FCCT o baza ba partenaire na. Bon moni la mère Mende bala na perte sa vitesse. Président c'est si consultation. To yebi bisonyos. Eleki na TV tozomona même bato FCC mususu bakendaki. Batineli bango invitation et commis na FCC. Y'a ndiye kutu ya ba chaîne mususu pe to tanga kombo te ba top Congo. Bazo zela pena que non. Bato FCC bazo ya ba ko ta réunion ya dernière minute, ba benga ba soki réunion ya comité de président.
na réunion nango baye kobimisa décision que non baza na ntina te ya na consultation ya chef de l'état nayebi te chef de l'état alanda bango to chef de l'état alanda décision oyo ye moko osala état que chef de l'état le chef de l'état mutu te akolanda groupe moko ba individu bato tu baleki na consultation wana bango baleki bango na nini loko bakata occasion partenaire privé ya président bon partenaire privé so libala na bango partenaire privé elobi eloko te libala non moni eloko bato bacomprendre te eza makambo ya mboka mobimba mboka mobimba président Félix ayebi ke so akonia libala wana peuple ngeke esanza ye so peuple esanzi ye subasimani président ozala nango donc président donc tenu mieux vaut azala na kimia na peuple na ye keza na kimia na groupe ba individu wana FCC po peuple alinga FCC te eza clair peuple congolais libala ya ye na FCC peuple alinga ngote bandakala maintenant kama kutu na eloko lobi wana na top Congo mais nazaki pe na oya ya lamuka pa zalaki wana lamuka ba bieza comédie politique oyo président Facha sala yilo taba avantier mususu wa banukia wa non Fayulu osaba meeting ya biso tu lobi parce qu'il toka lobby il faut président Fachi ayoka ne mingi Martin Fayulu kwa bi Kabila na président Fachi bone bazo kunda Congo bien bon on est à perte de vitesse bon Fayulu moni loko la poids eza susute so tali bango pena bien na ba débat la bango tu Fayulu azana bango la poids non batu biso nga muta Fayulu na ko santaka susute donc na linga ku tota asa escroc voilà escroc politique afiki fati patin nini placebo pour akaba na libala na ifresi la mais est-ce que mutu pena zu libala wana o biso to oza libala wana sila libala pena abu pia mais bon on a union sacrée so guinette ndeko Martin Fayulu ayebo yamba ete bon mutema Félix ya mutema bon Félix ala moi mutema moko alinga pena ba rankini te nena mona la président na biso wana a président die pena uti pena et pas nzamba kitina Congo alors président nyosu tapna président onyenza me pena ndatina libiso ba congolais ato fingie ato lobi mabe mutu mo boya ya lamuka ba tu nommé na IGF il pas finga président de la République même temps ya lamuka mais azana IGF ape boulot matungulu wana alena bango kuna ana bad ozomona président za mutu moko a mutema pembe mutema kofungwa bato bazo comprendre te lego sala n na muto nzamba poni oza toujours confondu donc président de la République azawana Martin Fayulu bango tout basuna eloko koloba te donc peuple ana sima fati libala tongeke kufa ekufi donc yoko ya to lobake no dialogue to songa to biloko to linyango te il faut mboka ya avancer des ans président soit pouvoir toujours na coalition na wana même ngana do vivre difficilement courant ezate ma ezate donc il faut gouvernement ya sika union sacrée et à kosala boulot président lobi salunge banda qui salunge banda musale zo ban et bon na 2 ans nyonso musale zala na ngote bon na 2 ans ezalaki coalition la coalition ezalaki pour président nommé il faut comité moko soki ya nini bake bayokana pour la nomination babatia bango baotia plus que même chef de l'état babatia 65% je présenté 35% sikoyo biloko ndenge wana mo ba ministre oyo asala pour na parti na ye to mona yango chef d'état rappelé même na discours alobi et se répéter les sous te biloko wana ba magistrat ba prêter serment ni ba ministre ya FCC ba yate président na bango ya Sénat ayate mabunda ayate do bato ya famille wana to yakate ya biloko moko eza mabe makasi do eko se répéter te le gouvernement ya coalition FCC cash ya ki babuzo bato Kabila ne ko se comparer na chef de l'état ba comme si ba autorité morale na plein ya droit eza ya biloko moko il faut mutalobi bon faut kangaye na plein ya droit na état de droit lo ba marate des autorités morales basa yokani basangani président de la République à la garde de la nation na président sortant au sénateur Kabila sénateur c'est sénateur comme c'est niveau mon chef de l'état ils a la raté à part na kona mamboka mususu même na Brazza awa il est pas sanso mais au lobby bongo la butu na tonga bakangio mais quand même président doit accepter bilo mususu on va accepter voilà nenga panzi libalo na sina batutu balobaki lobaki FCC donc bazoni atama mbete mikolo bon justice ezali et ça musala ngo
chasse aux sociaux exacté. Président l'accès bango déjà bonne fois. Au moins bato FCC et belé passer na bango ezamabe. Bango tout à nos hommes ce sont des volets. Ba iba mbonga mboka bana ba dossier. So bien président ni ko fournier na passé na habité bato nyonso wana place na bango eza presque na prison. Donc président tire la yé. So bien ba na logique. Place na bango dans la prison président otika bena yemo FCC tout FCC nyonso wana est dans la prison donc FCC est à soute pour ba dossier grave il y a ko ba dossier économie il y a tuerie donc il y a assassinat donc ils belé oyo ils ont tué le chef de l'État donc sur la justice est télémi bango nyonso ba disparaître ba na prison. Voilà, merci président. Dernier message nous que lancer la ba congolais. Dernier message dans pour la ba congolais. Congolais nyonso koto za na ndako yoko makila bakoko il fait ça toujours déjà pouvoir il faut aux na kimia il faut aux à l'aise tous na soutien toujours na chef de l'État Fati Béton yene mutu soka lobby obiso yo ya koloba yo obiso kolanda koto zali congolais mutu ya koko sayote osala tube na mboka otambola soki ndenge nini kolanda biloko wana tete la chef de l'État a promettre biso makambo ebele conditions sociales et kozala kitoko totala na union sacrée robima neto rejeter chef de l'État na 3 ans o atike nango to pesa ye chance merci. Voilà, merci. Merci Nabino Toubozé Belé. Donc, tout d'abord, on a base Bic Rouge, Babi Parlement debout. Bandego Baza, vraiment tellement belé. Ah, il faut pas passer là. Par rapport à discours, oh, puis mon Konzambo, Kassalaki, mon Kolo Lobby. Un grand merci à toi, mon CG Jonathan Kimouata. Donc, Babi CG Mora avec impact, pays idéologie. Merci à toi, mon vieux papy Mouakan à la carte qui gagne. Pourquoi pas dire un grand merci à mon général Amos Mifilo King, Mister Temple, Junior Balmous, Babi Balaba, les Kotimous, Teka Moukilinet na film. Vedi Tozara à la carte à base Bic Rouge. Bonjour Nekolanga. Bonjour Neko, journaliste. Bonne santé. Malam Maka, c'est bon. Vraiment la santé, Pépé, là, Rotala, Bena, Moutapembe, Mundele, vraiment la carte à bas combattant. On va te dire combattre, Inda, mais yo Pembe. Bon, en fait, quand tu comme les atteints couleur le raming n'est pas général Christian Chiwe ou Yabanamoura alors baki na banamoura même que boté la couleur théo ce qui peut au chikata ce qui peut au nini biso non ça ba congolais donc en fait kambo etali marambo ya mboka biso non se photo bunda photo bimananzila to bunda c'est un peu ça. Voilà, tous les cas l'actualité, Mokonzamboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bien cela qui discours avec impact pays idéologique surtout tout est bien il était que moi Mboka et là on nous retient qui na discours à Mokonzamboka. Bon, le discours s'est bien passé. De 1, je remercie le président de la République na makamoloba qui lobby donc na CP là qui na makasi. Je ne sais pas, Batuming Bando quand ça soit président le basso pendengene que tout kanga Kabila o boye mais vous ne savez pas que Kabila ça kangani. Par rapport à bon, je ne sais pas. Discours, il y a lobby, ils ont un point de place dans Kangavi, mais ma casse, on a continué à bander là. Président Lobaki, le comment on a le Baki, Moutou, Oyo, surtout. Azan a problème de la justice. À fond, il porte pour la justice, et à la communauté internationale, et à la Bisso Awa, Bassa Amsana Bango. Donc, question de humilité et Koufi. So, justice, à Zion, Amnitz, Oyo, et à la Marambakala. Barokango pour président de la justice n'est pas ça donc feu vert autant nous président ça ici à PCM na ministre oyo yé à loin na ngam so combat etkali à biso peuple congolais na justice congolais c'est un peu ça. Peut-être qu'il y a bien au peuple congolais la justice, mais il y a un moment où FCC kuna bazotele mais le président Félix il fallait pas avoir décision bongo na au cas où bazé ba partenaire na ba consultation ba kutene na bangote yo que le banine par là. Ah ces gens là bango mité c'est comme ko bouger à mon so ba meli makila trop hein donc meli ba makila ba tout trop donc ba retour wana siko pour ça ba makila no c'est makila ya komelati. Moutou sa mouta bomati pour place abimeli oyebite so ba retour wana ba esprit wana comme kozonga ko sa nini ko réclamer ba autorité na bango quoi c'est un peu ça bango ba se plater par rapport à quoi batikela bango tamulai awa 2 ans mobimba hein biso ba étudiant tozonyo comment au comia to utina confinement awa tozongi na ba école awa ba université awa mbongo ndembongo donc soza mbongo te ebite ku soko le kachik na ba université bandinga mobo nyoso on eza po nini likona bango ba pesi bango gouvernement na gouvernement na sona tali bien sûr 100% 80% zaki ya bango
Mais l'eau comme alonga basalité. Aucun plan énergie. Bah bloqué partout. Alors, tant que le président Lingi Aloba, on a parlé du peuple pour investir, il y a un magistrat. Boyeti. Il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a le président du Sénat, Boyeti. Premier ministre, Boyeti. Mais un certain sénateur a vu, a parlé du peuple qui siégé. Il y a le premier ministre, Oye. Président de l'Assemblée nationale, Oye. Président du Sénat, Oye. L'autorité morale. Non, tu vois, tout le barrelo au moko. Bangomo ba yebia ngonde bazar mabunda ayebia ngo bien soki au quotidien na institution ya mboka couleur politique ça la nini elongwaka voilà. OK baza na institution ya mboka autorité morale c'est rien et comment mi wapi qu'est-ce que côté na institution ya mboka il faut la na autorité morale oloba président Fatia monso ba esprit le roi ba biso so tena ba esprit wana donc soit na ba esprit le roi ya biso boy mais na habité FCC na nyoto sina sisa bona ko boma. Pour nous, mais il y a droit de l'homme pour Hollandais là. Bon, droit de l'homme, tout boité. Droit de l'homme existera. Mais la façon dont on a un assistant, on n'est pas fort. Tu vois? China Rambo. Ah, China Rambo. Tu as la fille China Rambo. China Rambo. L'homme de Kingakati c'est un peuré tout fait. Kabila Lobana Musika. Fort à bouer Kabila Lobate. On prend. Fort à bouer Kabila Boué à Lobate. Sans peuré tout fait. On prend. Donc ce gars-là, Bakanseka Kembo, Kango, ils ont famille à Kabila Sokpene. Ils ont Kabila n'a esprit. Sora il esprit. Moi, Makamo, Laurent Bagbo, Basala Kuna. Lelo. Alongona ki bokonzi lobi na tonga soto proclamer que président de la République atala Laurent Gbagbo ne bakangae Hitler asukande nini Kadhafi asukande nini Benedel asukande nini yana explique ko Benedel azate kabla za awaza puku ilo mo muke donc fourmi c'est un peu ça kingaka tiwana tobo to la yango poza mabe na biso asombelo monte na kin arobima ndenge ayaka na baboti ne minene na teni mo lemba wana ndenge akobimela awa. Au docteur en droit, n'importe quoi. Docteur en droit, n'importe quoi. Après, Mokonzamboka Salisi, union sacrée pour la nation. Et bon, il faut que tout le monde ait Kabila, Soussoubaïba Sangana, na union sacrée. Naba Martin Fayoul, Obi, O, Nabit, Nakoto, IDPS, Boboer. Borosalani. Bon, il y a un président Anna Mouté Maloua en Haïti. Pour gagner un abonnement, faux esprit. Quand on a 4 masolana lobby boemba, mon d'or de pesami bonya tamuta kingakati. M'a dit du coup tu es à PZT, il est occupé donc kalate awa ba identité comme obimat. To ye parce que mutna mutumbo kanina uta. To ye bi ke base dans mon bimba. Ah ya tika na yo. E boyo ko mise kolo. E lo wana so lo na bandu ba ko boma yo abi ba ko choka pine na jour moko. Za epi mutakatanga. Ah wa to ye bité ah. Wa to ye bité. Wa to ye bité po ba benga ki bona constitution Kabila na sa muluba. Ya yo na moni yo luka ba mo lukisanga ya po Kabila mikolo a occupé te. E boyo bona te la mère mende ba ya Kabila muluba. Ya. E boyo e bien gote. Mende to e bien. La mère mende na loba na yo to e bien. Aux agents double Kabila ke bana mutu wana zo kansa mende wana kaza mutu na yo. Voilà. On prend. Jour ba onya tayo awa tant ba onya tayo ka tika muke po te bi 2021 au kota na oti. Tant ba kanga awa o mona batunde no ba mingi ba oseka yo wana. Erango yo zwa conscience zong sebso mona biso yiba kilata ba boots na yo zonga Rwanda po Tanzanie ba yamba te ba kanela ka kuna osakana ti. C'est un peu ça. Voilà, message na suko okyo lancer na population peuple congolais tout au bazar partout dans le monde. Bon on senga ka ke ba congolais bo tozala ini. Président lobaka ngo même lobby tozala ini. Na temps oyo tous se laisser aller que au bâtiment va faire likambo boto que to tika kuna to ça désordre non et logo batamba o luka to créer moi trouble moko boye pour bango bazwa accès au quota mais et simbati na temps o to na tam kamama kila donc tous la kara ini le vrai congolais donc makama kila n'entelo bana minutes o za komba ya biso bana mboka to bundi trop depuis Mobutu ti lelo to bundi trop. Parce que comme tout ça tout c'est là. Tout ça la kaka ini donc Fachi aza président ba congolais. Aza président ba lubate ya ba ngalate ya ba Congo te ya ba yakate. Bo ya ba Swahili non. Aza président ya ba congolais nyonso tout eza ya diaspora. Eza la baza pesa ba o nyonso ba lekana aza président ya biso nyonso tout. Donc to soutenir ye
président coup de chapeau tozana pour nous soutenir yo à 100%. Voilà, merci Ndeko Nangai. Na monde Ndeko Nangai pe mswazana ya oyo bakisa. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonne santé. Santé calme na ngolo nzambe na grâce à Fachi to vivre na Congo. Voilà, c'est présenté parce que Tobi a tozana base rouge badbaye bape kombo na. OK, nga kombo na nga Jonathan. Azali moko na kati ya base rouge na kati ya Bandal. Président Fachi a qui discours lobby et ningisa kimboka. Et l'oronin oyo retena qui na discours à président Fachi. En tout cas, Congo politique et comme le Gola nzala na mitu na biso. O Fachi aloba ki lobby. Nyonso o to na ko penser, nyonso to na kanisa elongwe. Par rapport à Nia Liboso na lobela, likambu ya Bokabwani ya FCC na cash. FCC cash eza eloko moko e wana tamla makanisa batu tout. Que Félix a salé le komoko boy, eza bien té. Non. Félix ka sala kiango aza président oyo azo ya mutu nyonso. Aloba ki mutu nyonso ce qui aye akoyambaye. C'est la même chose yango moni, c'est la raison pour laquelle le monde qui a saki bolingo wana yena FCC ba travailler ba tambusa mboka. Biso to penser que ndanga asangisi bango na mitu ya batu bazanga FCC to bana comprendre que baza ba professeur parce que belé na kati na bango baza professeur na ba université. Tout à l'heure que soka zana bango soki ba pesi confiance, yé pas pesi bango confiance ba otambola. Mais to moni que FCC en 2 ans. Facha sal bango grâce à 2 ans. Et là, comme malongo ils ont marché, à Katiango. Donc on a déjà FCC nem to bando konzana na mboka. FCC konzana mboka te bazo tamusa mboka na Fachi Beton. Fachi azaki président, aza président de la République jusque là. Aza président. Il y a un moment qui ba misu ba lo ba o que premier ministre azan babilo ko musu sako zo alikola président. Ozomo mitu ya batukaka. Donc bango so ba ke so ba fali kana ba kitu wana. Maele nyonso ki professeur otoka professeur elongwa bango na mitu. Bango ba na ko tambusa Congo na ndenge ya coalition. Ba tambusa Congo lokola FCC un groupe de gens mo ba sangani pour ba noto na tambola sono ba idée na bango. Non. Congo tambola na coalition te. Congo tambola na ba biloko ba ya ba accord te. Congo tambola na constitution. C'est pour cela que je fais Katino Makambouana. Tout à l'heure, on a union sacrée. Tout à l'heure, union sacrée. Ah, ceux qui paient l'autre monde, ils ne commentent pas. Ils ne commentent pas. Ils ne commentent pas. Union sacrée. Réaction au peuple congolais aux Alani. Pour Fachazo Yamba Tutu. Papa, ma boka Fachazo et la peuple les a polélé. Batouan so baye ba bongo lika mitema. So ba bongo limitema, c'est possible. Ba bongo la non mitema. Ba se repenti. Même yo même ngande to boto la bongo na biso pas Kabila. Kabila na lar nanga. Combien? Netwazana nyona combien? Ebele. Tangata monta. Ba impôt to fnya o ina tilo to futa TV so so milipa. O futina TV na kati. Ah oui. So ba mbongo na nyoso ko ta pas Kabila. Les gars. Beaucoup de sociétés en Congo et comme un Kabila. Il y a l'État mais comme un Kabila. Pourquoi? Assez à cliquer le moko boye, ba loi moko boye et trouble de ba bongo na biso. C'est pour cela que je fais ça pour ça. Alors, si tu n'as pas choana, au moins on a fait le boko boy. Tu as toujours un peu na mulongo. Ne fais ça pour ça bête marteau, biscuit tenga maki, ils ont un tout droit. Voilà, toi qui est vraiment la souka l'enterrement sérieusement à tous appels na base na biki na base ba fuite pe et ont raté. Ba fuite net nini oyo base des ana que bim c'est le peuple congolais. Ah bon fuite c'est le bango boyete. Il y a un système. Pour te équiper belé. Fils de le bango boyete. Nga ko biso fuite mais président le maramsus. Moté nga bim talukuta. Merci, la ce message à souka pour la batutu baladi. Message à souka ngeza ki peuple congolais Facha le bito telema. Musa le bandi. To bandi to zana ba souci kolela wana nyonso. To bosala. Na minute union sacrée zokota. Résultat malam to zana union sacrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout commence bien et finit bien. Un grand merci à toi, Béni Balikambi, qui était derrière la caméra. Nassir Bozui, en détail, Nengenini, combattait à base Bic Rouge, Nenge Balobi, Ozaki Nakatsamite Manabango. Par rapport à discours, Oapi Mokonzamboka, Asalaki Mokolo ya Lobi. Un grand merci à toi, René Bir, le Macron de la presse. Mon CG, Jonathan, Kimwata, Karine Balikambi, toute la famille Balikambi. Un grand merci à toi aussi, mon vieux, le grand Félix Balobi, patron en silence depuis Katanga. Julien Ngandou, les grands, Aldine Ngandou, Remédie Lelo, vous êtes tellement nombreux. Mon tonton de luxe, Henri Bakou, depuis TG, depuis Brésil, Christian Baloukou, et Choubélé, l'homme des modes d'avion, Babi Salonga, Nenge Zalaka, NL de luxe, Noli Lupini, la perle, aïe.
Yaya Moto, Yabouba Zuapi, Kandi Lupini, Babi, bureau privé, Sarah Masikini, Mouyaka de luxe, Moukarame de quelqu'un, Carno Biems, l'international, Dedel Masikini, la bombe à l'immortel, Ghislaine Masikini, donc voilà ma base, pourquoi pas dire un commerce à toi. Rosanne Geng et moi, Simbij, là où s'oppose le cœur de l'homme. TG Bafana, donc Babin Warriors de luxe, Jojo Acheni Awadam, Moto Swag, Station Express, Warrior de luxe, Roberto Bazia, Motemaya, Grâce Bazia. Donc on est toujours ensemble. Continuez toujours de vous abonner massivement sur notre chaîne Trace RDC News et n'oubliez pas de partager nos vidéos. Quant à moi, je vous dis ciao. Trace RDC News, Basi Balala.